des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous avons un Opala, 24. La croisement de la direction Cambiana venu au Opala. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mapouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mapouya. Odilon Mapouya. Mbote ndeko. Mbote papa. Balobi bino nde ba ya commune oyo. To éviter o ezanini. Notre combat on te organise dans la catégorie. Pour la première fois salama autour. Donc quand tu moules et tu te combats tout le monde se tourne c'est là. Mais moule on fait salama. Le combat n'est pas toi. Parce que souvent les automatiques ne pas que boire la poubelle pour les automatiques qui n'avaient pas boire la tracer. Ils ont quand même pas tracé.
ministre Thomas Lowaka obe bakonza mboka bazotala bino zoyebisa bango nini par rapport ya quartier na bino. Bafomona mabozoleka Thomas Lowaka amona ya ba musala grave te ya musala moko babengi bakabema baye batimoli kuna babendi basaliti wana ba ebimie sele nango soki batiki yango boye ekoya ti monene lisusu maye balokoma tikuna na ntango nano moke basala basisango. Merci. Nous sommes avenue Gambela. Pardon? Avenue Gambela, à Kassavubu. Ouais, Zamboula, bah il fait Mboula, Mboule Betty, Ma et Tondi Boé, pour un bateau salité, Ming Bagno boire Babylone à Caniveau, tout ça. Caniveau est là pour nous boire à salité, ça, nous avons tiré Batmatoi. Caniveau est là pour nous boire à salité, Caniveau est là pour nous permettre maille et évacuer. Bon, ça, tout le monde est là à cause il y a salité à Bissomo, bateau à Kinshasa. Tu bois carrément salité dans le niveau, bouteille en plastique, matiti, tout ça. Il y a des conséquences. Bon, premièrement, parce que salité, pour nous, c'est d'une salité, c'est une biso population. Donc, je m'adresse plus à la population. Tout ce qui est salité dans maï, bah conséquence en gros, bah goût et arrêt comme boucher. Voilà. L'État a ça, l'État est bien à ça là. Mais même sur l'État, ça, il va pas tomber au caniveau les lots. Bah tomber à 10 caniveaux. Ceux qui y au continue comme ça caniveau à la poubelle. Tous arabes. Donc on a beaucoup de s'adresser à l'État. C'est à nous la population. Moto papa. Ato sana na moto sana matu nini na côté où il répétaka. Nini sala mieux boyo. On a comprendre te ngana yeka na musala na kutika mbala moko boye mai tondi na kati ya mboka lokola to sana kati ya nzamba makasi. Na hivi yango te. La population peut dire ba salité na kati ya la terrasse. Yo zo examiner. Bon population normalement bazo sala mabe. Oeza presse ba terrasse ba timoli poma ele kaka mais siko population ba komi kotinda kotika ba terrasse lokola ba fulu na bango milangi ba chasser ba fulu ba bwaka nyoso na terrasse yango siko esali ekanga ba nini wana po mai etelenga na bongo osenga leta na bisa sala bongo nazo senga siko leta asala mulende makasi pona ko contrôler population batika buzoba o bazotika ba biloko ba bwaka na ba terrasse po epesa kamabe. Merci. Moi je vais prendre ngaye ndeko atozala. Ah, tout ça na avenue Gambela, précisément na Lokolama. Papa, ça fait depuis parce qu'il y a dans le quartier Awa. Depuis qu'on a bossé niqué, depuis le 15 décembre 2018. Batera ça na biso à Koto ni nangweza na se. Depuis Kangama et Boucha jusqu'à présent, tout ça kaboy. Et puis précisément Awa, déjà Makadam est déjà Kobeba déjà. Awa na se makadam déjà Kobeba. Batera ça na biso nyos ils a bouché Awa. Ils a bouché depuis 2018. Donc Awa ils ont trois balabala. Ils ont Lokolama, ils ont Oshwe, ils ont Masimanimba. Sur place na Gambela, yes ça ne va pas Awa. Donc tozo kokate. L'État congolais chasse n'est que gouvernement parce que utokota bamona. Oya ko remplacer Thomas Lowaka. Aba na komona misala oyo. Thomas Lowaka mibalo azoya. Tala avenue Gambela. Ta avenue Gambela. Lokolama Oshwe Masimanimba. Nous avons la première série, le ya makadame, maï le makadame. Et en même temps, makadame angopé et bani déjà kolongwa longwa. Nous avons la première série yangwana na bini ta congolais ya sika. Bo qui peut banzer na biso à ville professeur Kinshasa. OK. C'est papa. OK. Ah, tout ça papa. Tout ça na commune Kassavubu. Sur Gambela, croisement Gambela Lokolama. Et là on est salami tu as maï toboki au Bénin. Les coloniaux se comme sur Mumbu les bêtis. Tellement bah ils bouent bouché, vraiment ils comme coton. Oh ils a pour la 4e fois chaque fois Mumbu la tous les bêtis, ils ont tourné là-bas. Ozolo banina l'État congolais est-ce que bilo ango tourne mabula ango tonda eza biso mo population tozo boka biloko Bénin. Oui, la population peut se boka biloko. Mais misala il fallait salama et salamate. Bayaki baseli Gambela pour avec baka basali terrasse moko ya mukea bisika to telemi ozomo et ça les logo
mosala eza makasi awa po leta asala biso mpe toprendre conscience oti kobwaka biloko na baterrasse mais mosala makasi ya leta il faut bacure baegu autrement eloko moko esala meza ministre TPR Thomas Louaka azotala yo je connais le Congo ayebi vraiment nzela okoyebisa ye nini lokola mwana mboka ayebi yango oza sûr monsieur le ministre papa alobi oyebi makambo oyo mais mosala oyo mboka oyo bato bakola awa bazali soki olingi osala mosala batunaka meme na zamba yango ata oza na munduki nolanda na nyama yango moko batunaka awa ndenge nini ezalaka ndenge nini tokosala nini baya azalaki mpe ka ministre bango basali oyo ozomona ezalaka te résultat eza te eloko moko esalami te il faut bacure baegu en commençant par terrasse ya monene eza liboso ya stade Kamanyola yango te yambaka bamai nyonso euta papa ensuite soki bacure baeguyaka po belge asala yango na plan soki balandi yango kaka solution ekozwa autrement eloko eza te il faut bacure baegu je vous remercie.
Thank you.